ndolo baboyeke bango bamela déjà makila ya Hervé donde bazana basi bazwa kisi wana ba sentiment buzoba babido nde bazawana bayoka te bazolo baloba entre bango wana na papa buzoba na nanu papa chéri na mokilo bani ezali na combien de président ezaka na président moko yo wana na manette bokivana na Albanie na bakalangi ni dikula na biboye to bengani na gola 16 na biboye omoni M gola ndaza boye aza fanatique ya papa Hervé omoni TikTok bakule bele to na TikTok des gens de côté trop biso tout ça mamba ki golwa na ba groupe WhatsApp na ba YouTube makambo ezalaka te omona ke no golwa mo boye amona biso to na ko protéger ba golwa na groupe WhatsApp ata golwa mo basale loko zolo ba pe lo na secteur na contraire nango yo kaka gola yo posala makambo Mgola, yo osala ngo pa Panthère. Yo mto vilipanda Panthère. Lelo zo regretter na Panthère. Est-ce que zo regretter na osala Panthère? Voilà d'accord. Comparé à ma frère na makambo papa Mgola ngana yo na Panthère sinzu ozolo ba moto ya Panthère. Olobike soki obana mutu bosani mutu ngo soko continue bona olakisa yo. Yo mto lobango. Oui, na la ngam na sala la loi. Na loba on a wangani te. Et on a dit on a pas d'attaque de la Panthère et qui m'a ma fond. Donc tout on habite pas. Il y a des non opé ça banguna ba beki. Mais il était non attaqué que non na mama ki kolo non. Yo bitumba mbo bundana batani. Bitumba eza na front. Mais Panthère avec la raison. Yo aya ko attaquer papa Hervé, on peut attaquer Fanjo. Mais Panthère avec la raison, Mgola. Pardon, pardon, avec la raison. Et ça n'a pas jamais pour dans la raison. Mboka ngoko mona ngo bani langi balobaka tolongoli. On a biboni va na new Albanie comme ça au moins. Net ma papa chéri. Combien de fois papa chéri a souka mutema maté para popola ngai. Combien de fois? Eh gars, je les ai. Toi ba tout moment boyer. Ceux qui olobi que non au bannir Mgola et ça le gros là sur 1000 personnes bosanga ko quand même sous 10 bosali on ba tous ba d'accord na binote parce que Mgola a finga raté. Alobi comme une intention ko longola fanatique au moins tinga gola 16 nazana batu nanga nga mukolo bokolongola nga na longoli pena batu nanga tokendi Voilà la question. Dans toute la question, on a l'objet répondre à quitter. Donc, on a Mgola Zawa. En tout cas, il faut répondre. Bazo Longola Bino, to Bazo nommé Bino en fonction à Nini. Parce que Mgola Mgola, en tout cas, Naïbaïka, il est parmi les sénateurs. Il y a société wana. Mais comment y est Bazo Longola, écoute, il y a Kolongola, il y a un français. Et koko zalata moi bien mais bakisi sko ya luri ya ke ba banirio c'est que papa chéri solo ya pe mana yo bali ko kangoto oui ezana mboka te sana kombo bani mais bon solo bien papa chéri na biboye biso to sala la loi et dans la maison blanche des Gaulois. Donc, le panel de Gaulois est dans la Bekiri, mais biso to la cause moi ils a fait les Gaulois ou rien. Maison blanche de Gaulois est branchée à parlement. Mais batna batna conduite na ba on ba na makap na woni ba memaka. Tant on a le bakelo na faiseur de loi. Balongo yo na côté na ba lo ba. PM Gola pe yo pe azela yo le kinga na ba grade ko. Na monde ba Gola poka na za ka fazer. Yo nani mudacheka baloma kage susulwe. Yelo kona la loi. Mais na lobi ngala biso na mona tete ya loi ko mona to ba Gaulois. Mutamba utu ministre de la justice mais justice est kangié. Et bon ce que so Mgola boyoki ko na Mutamba. Voilà. C'est facile à comprendre. Papa
chéri loi est-ce qu'on est là et les cas va doser comment tu vas voir vraiment ça va voir et le ça nga so bien ni papa chéri loi elanda et la gola et là m gola et ça nga bien tant balongoli yo Panther siko aleki siko na nyo analyse eh baba la gaye Panther ayeka lobi na fond la champagne non mais est-ce que yo il y a Panther il va au moins Panther na retour kitoko hein te mais aller en retour te Panther il fallait affoncer la champagne so baki na nyo analyse balongoli pas nyo analyse Panther ayema be alobi nyo analyse na yo kitoko o kitoko mwa nini mutu abalwa asali nini balongoli yo Panther that's all docteur bagé Panther alwa cool na wa iche mutu bagé le mandat l'étape filara Panther alwa C'est trop fort ça webi TikTok yoyo bato bamemaka ngo na ndenge bakande basekisanga eya na bato makambo esalama TikTok omoni moto aoseka makambo ayaki nango mpe abosani webi Panther aye na chaleur alobi batuni o eza nini oseka nini nayebi so nio analyse moto abalwa o moto abalwa azali nini lwa ebabi oyo solo Normalement, Mgola, toko kochelo wa Mutamba, tiena wa Vital Kamere. O Vital Kamere est à compliquer qui vit à Mutamba et après Mikolobo yemoko ba kotsele ba pétition ba bengani. Donc yo sa Kamere Panther aza Mutamba. Voilà. Mgola loi ekolanda mutu même gola se nous a biskiba loi ekolanda Kamera la kasi ya komi libanda. Ngai sina kufa na kala bino wana. gola test kolinga te loi elanda yo donc kana kufa kala Gola ça déjà kufa kala gola c'est j'ai déjà mais pourquoi ça n'a été on ça la banane loi ba benganyo déjà ah na bien na bien mama kalo nanga wana awadirige mama kalo nanga wana awadirige FT kunati awasa pe balona FT na ndenge na ah c'est que comme M23 koyo bana raison on a créé panel à ça ST yo ngo te fa ST na yo na Kata kata baoba toujours. Merci.